Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokute la bino partout bozwami. Cuisine Yannick TV a kapamba te bana mama. Soki na fongoli ba caméra na nga seke likambo ezali a koloba. Soki likambo a koloba ezate na kofongola pe ba caméra na nga te. Soki na ye koloba seke likambo a koloba ejalie. Bana mama mamsi ayeli biso filme ya sika. Balobi destin croisé eye lisusu bana mama. Tomona ki tempête. Tosilisi kolia tempête. Waouh, tozolia toujours tempête. Maman la biso bibo oki kokufa njala te na zolamba. Abandaki kolambela biso bio na bio. Maman na biso asilisi alingi akabole la biso na basani. Balobi destin croisé nde makambu. Aïe aïe aïe, bande konanga oh nga nazomona est-ce que bino bomoni yango extrait ya film na biso est-ce que bino bomoni yango botali na kati kuna bomona banani na banani bande konanga mams abimisa ka 2 akobimisa 2 affiché 3 4 5 et alokwa na mat soki ba joueur ba ogbeta équipe ba bindeni ba pona ba joueur na ba bebi ke oyo beta koto oyo zongi sabwe aya botali kuna bomoni mama makambo azongi lisusu na destin croisé mama makambo aye mama makambu aina makambu ni azopesa toujours makambu na kacha SB mama makambu azosala toujours musala en tout cas azo cartonner ba rôle na ye esika mami sa tie c'est que zosenga toujours azonga bomoni mama makambu retour lisusu na kati ya film o ya destin croisé bande kolanga bokota bolanda Baba Kuke oye j'espère bozo mona lisusu kuna ya mayo bomoni ye aïe aïe aïe, mam sinzamba pambula yo. Bozo mona kaka na kacha film na biso ne extrait wana affiché tout parce que bazé belé extrait bezo aka morceau mukie. Pati kapso na bilento landa film ngo kitoko to lia kitoko to tonda. Bande ko na bomoni Aisha Koko première photo mona Aisha akende ko jouer na kati na kati ya SB. Bande konanga première fois tout monde a Aisha Koko a joué. Maman Aisha Koko. C'est que Robeta ouais parce que tout le monde a qu'à extra na Yona Michou et ça somme. Yona Michou zo pelisa moto bongo pona omari Aisha Koko tozo tala yo kaka to ebi ke yo pe ko pesa makambu tala kaka yo balobi omoni ayo omoni sila bisal omoni Aisha Koko yana leki na endenge kaka ezalaka bande kona ngai bozo mona lisusu kaka na be extrait wana o ngana zo mona bande kona ngai tellement ngana zo mona ya mingi Cuisine Yannick TV abina bomba tena koloba. Namoni lisusu mama Teresa nguli FM. Balobi ngande FM de makambu. Mama Teresa namoni mama Teresa. Namoni mama Teresa na kati kuna ndenge azokanga ya ipepi. Akangi pepi kati. Ipepi bino mo boyebi ya ipepi na baba kuku ya lule. Mama Teresa FM akangi e kachokolobo ko ebisanga yo biki akangi e kachana akwe itina se bino mo boyebi bana matete bana matete nde makambu Mama Teresa mwana matete nguli akangi vraiment ya lule kati bande kona ngai aloba kaka namoni pe filme o ko pesa makambu parce que filme o eza suka na filme bande kona ngai bino moko boyebi SB na SB kuna ayaya kuna nde eza be éducation kuna nde eza conseil kuna eza exhortation kuna eza morale kuna eza tout. Si la bisal azo pesa toujours leçon, si la bisal azo sala ba filme na ye na niveau likolo bande konangai to mona kaka si la jui trophée trophée on a parce que si la amérita kango azo mérita parce que si la zo sala musala na kitoko bande konanga musala azo sala ezo mona na partout par ci par là
Batu nyoto bandeko nanga bazomona si lazolala te azolala te batu bazolala si lazo calculer si lazo réfléchir nakosala ndeni turoke nakolambela bandeko nanga nini nakolambela ba ange nanga bakuku nini po basepela tomoni mama na biso tellement azo travailler trop azozwa vraiment temps ya musala na ye azosela biso ba surprise azosela biso ba film wow bandeko nanga nulle part ailleurs seulement na kati ya SB nde komona ba film aboye film eza somo filmo destin croisé eza somo bandeko na ngai kotala pe Michou kuna eza somo Michou na Omari Michou yo bongo na Omari yo pesa bilengo zwe elengi balobi pesa barozwa bord Michou skazo pesa elengi ozozwe elengi Michou abiso ko mono Omari otondi mbala moko soko omoni kaka en présence Omari na petia kolia esilo otondi mbala moko ayaya na moni film eza pe bombe film au mami sozwa sous ba trophée parce que toi on a besoin de comme attendre 100 trophées même 1000 trophées même ça mata toujours escalier un par un bandeko nanga parce que si la bisa le moko aza vrai abakouk aza toujours na poste azozela bilaka nzambe asala ka course na mutu te azela kaka ya nzambe pe si la bisa nenga zana soka ponike na minuto fona cha mama makambu sekabi ke mama makambu opesa makambu sona bina cha koto Michou opesa makambu sona bina cha ipepi koto okenda ngoboye bino mo bomoni pepi ya lule Teresa la kisi ke na za mwana matete Teresa kangie kachana ya lula kokite kiti fa na se kanka ma Teresa nguli ke boyo bome pamba ke boyo boma ye pardon nguli ozopki kabiso na bilengi to na bezo to boaka toi on a besoin de boire quand tu consommer premier épisode na biso parce que o extrait oyo eza déjà wow extrait oyo eza wow tellement o lambel biso kitoko toza ko sepela toi on a besoin to lia nzalele ki toi on a besoin to lia to tonda baba kuka fila bisalu bande kwa cuisine ya Niki TV oye to kota to consommer film na biso to kota to consommer film na biso na tous les domaines ozala na 10 bord fongola 10 téléphone ozana ba tablette 5 fongola 5 ozana téléphone 4 fongola 4 ko zape publicité te tika publicité ana ele kalanda film asila e bandel tisuka e ko sala bien olinga kasila bisalu oza fanya sila bisalu ngana za vrai abakouk olinga kasila bisalu to soutenir mams na biso de pro de loin to soutenir rien à tous les domaines tika publicité les cas partager vidéo ainsi la commenter et que ça la bien ceux qui peuvent s'abonner tekende ko s'abonner s'il vous plaît na si la bisal officiel et que ça la très bien bande ko nga pour rater ba film té au recevoir toujours ba film à kito quoi super bien bande ko ngai makambo aboko jwa wapi makambo aboko zwa wapi ayaya si la bisalu nzamba ba trophée yo kaswe moi ça propre ya boye bazu wapi nulle part ailleurs balobi seulement na kacha SB bino mo bomona bomoni mama makambo bomoni ya mayo bomoni Aisha Koko bomoni mama Teresa nga beta ya lula kangi ya lule kataguma FM yo bongo na lule yo lakse vraiment za mwana matete wow film eza suka bande ko nga extrait okanga na tali na vandi nazo remarquer na yo mona première fois Aisha Koko a joué na kati ya SB ne ko mona susu première fois yama yo aya na kati ya SB to yambie baba cook bon manifester na ba commentaire bon manifester na ba commentaire ko présence ya mayo bolobi ndenge nini baba kuku bana bolingo bana respect bana botosi komona Aisha Koko yende mama leki omoni Aisha Koko moni sila bisalu bande kona nga komona lisusu ya mayo bolobi ndenge nini ayaya pesa makambo zwa makambo na filmo eza wow bande kona nga tozala kaka branché tozala kaka prête pour to recevoir film na biso
Bande konanga olingaka syllabissal de pro de loin. To prier trop pour na syllabissal. To prier trop pour na syllabissal. To prier trop pour na SB Mobimba. To prier trop pour na batunyo tout o bako jouer une équipe Mobimba ya SB. Bato a théâtre na biso o bazana kati. To prier trop pour na bango. Parce que musalo bazo sala. Nzambe ka pesa bango force. C'est Dieu qui donne la force, bande konanga. Ce qui nzambe te ba omo ba okokate. Totika bango toujours na maboko nzambe et que ça la paie bien ba la maman. Cuisine Yannick na ki kanga pe na flasher. Na lobi pourquoi na bomba? Biso nyo tout ozana to linga asila. Biso nyo tout ozana baby ke cuisine Yannick alobaka na makambo asila. Cuisine Yannick TV na bino azane abakok. Cuisine Yannick TV apesa ka ba information tout ya syllabissal na meme libino sous film na biso nouvelle film na biso destin croisé aïe aïe to utaki na révélation domination tempête to continue na destin croisé syllabissal azomi mabiso toujours likolo yango na benga ka number 1 yango na lobaka za mangete la kacha ba manga vert syllabissal aza jaune bande olanga bongo te toloba te to bomba cuisine Yannick TV bomba te alobaka tellement bestra film na biso tikinga na poso na mona ka ndeti ka ko kisamba monka mam saboka da premier épisode du wana et ça la bien parce que film na biso erozotala ngona ba petit jamais ko zapper erozotala ngona perzamo ko jamais ko zapper otala film wana yo moko bite nzamba pambola mwasio nzamba pambola bana babandeko nzamba pambola bandeko na biso abasi amibali nzamba pambola bandeko nyoto ba jouer na kati équipe ya SB Mobimba et que ça la bien bandeko na ngai et que ça la bien bana maman s'il vous plaît bandeko na ngai qu'on soit grâce à kokuta na chaîne à cuisine Yannick c'est la première fois que zappé tes papa à to fingate à to pesa na biso ka conseil et que ça la bien au s'abonner au commenter au partager et ça la vraiment bien ma casse cuisine Yannick TV azande kono à moi si to sala ka musana biso nde to misana ko sala to memela kabino be information peut-être miso tala kité molandi mo émission ya cuisine Yannick TV yo qui peut saloper bien to basaka ben plus to saka musana biso bande onanga to sala ka pona bino pona ba vrai na ngabo za la l'aise pona ba abonné na ngana lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love baba kuka syllabissal je vous love baba kuko bande kwa cuisine Yannick TV je vous love na lela bino ya trop bino mo boyebi na lela bino na priaka trop pona bino na priaka trop pona ba vrai na ngaba abonné na nga bande ko na nga basi pe amibali o balanda ke émission na nga partout bozwami en tout cas nzamba lola apambola bino nana mingi akoloba te na ele bino kaka émission o ndenge ba flasher film na biso a destin croisé bo moni yango ndenge nini bo yambi yango ndenge nini ezo pese ndenge nini bo manifester na ba commentaire s'il vous plaît tellement dans ça l'émission est fingo bo comprendre que si Yannick na bino azarane muta vérité dans ça l'émission est fingo bande ko na ngai aïe makambo abo rozwango wapi makambo abo kozwango wapi yamao to yambio na kacha SB mama makambo aïe to moni michu kitoko na kitokos en tout cas et ça la bien to c'est la première épisode na biso mama syllabissal que Dieu te bénisse maman que Dieu te protège encore nzamba lola protéger ou mais la maman continue toujours boy a même on a ba dimension sous ba dekonanga na lela bino a trop émission na biso soko kota kanwe bandeli tina komi na suka na pesi na bino nyoto ba merci o pa kokota après na pesi kaka ba merci ebele likez vidéo s'il vous plaît, bah j'aime, bah commentaire, bah partager vidéo par-ci par-là parce que film est yena bilingue, film est yena makambo, film est comme ma biso sous na ba trophée à ba trophée
binomo bozo mona mams na kati ya Lubumbashi Aisha Koko Nguli FM eza koyinda Pierrot Ndombasi sans oublier Pierrot Ndombasi na kati ya Lubumbashi binomo robo moni ndenge bazo pesa makambu kuna pesa makambo zwa makambu Kuizi Yannick TV abomba raté alobara na vérité on a même la kibino kaka information oyo bozala déjà prête bon moni da biloko ebeli mami si kaboli alobi bientôt ninga benga sko moko aleka kende kolia tozala déjà prête toza ko sepela que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Purchase your tracks today. Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka